Mais habité. Donc yo vraiment on a compris le caractère dans ces derniers temps. Habité. Parce que par rapport à nous au boulot néné, faut bango que non yo wa mukolo na mo. Ba risque msunga na risque ba ya chez bino on pour na benga téléphone le kati eh bien té. Ils a bien atamukete. Mais fa, il faut y baki na fa na ba leki na nga. Kuya kana ko benga nga ba leki na so ba yebe obi kitka mo isa to kuti. No bien, yuka singa sona kota pour essayer de ko na grande sala na vanda. Famille na vanda. Kasi on a comprendre yote, c'est grand on a comprendre comme trop occupé na na bimaratin ba leki na ba ko timba suki yo ye kaka. Dès que yo bininga pe na lanti. Vous comprenez, on a un courrier qui a été surtout ça na poussa ngana yo, bien na kana téléphone to solo na biso kuna c'est okomo ya trop. Pe bango baba mikete ba miko. Ba ko timba ba mouvement ngana yo. Mon chéri, on a mutu mo na tellement trop. Dis-moi ba bon na propre ya fa boza pona nene na habité. Mais yonde sikofu sur la bien na serre na parce que yende mutabi plateforme mambo tout. À part yé mutu so yé bien ko tazate. Comprendre. Donc c'est un peu ça. Ngaza on fait bien. Bon ça va bien parce que même habité tout ça ndeni kasi yozo ngatonga kinda kuna zela c'est comme ça on peut c'est lui qui appelle Andao habité pour mon bébé on ninga tout on a linga au kuma utika ngara mukiboki utika ngara mukiboki c'est bon eh dame ça bien bon et là on a besoin moi avant parce qu'on était là quand on a besoin pour elle tu vois ndi utonji kati siko na kumu kukendo chaino nge mawabo pour la bindo kebo zonga tilobi lo ça pourquoi mais oui tant que tu n'as pas kuluba wa ki na kuzunga avant ngani ngashi $25 lambi pona lelo na pona lobi tango na kuzonga na et ko kate faut que ça 5 ah $30 Makamni ni sokuli bawa. Sasa sio kahingo moja. No. Utenza malubu bena kuneko. Wewe jumulu basi. Unjusana lukula basi ya kuneko bajini mbongo lukula sogini. Na bana yo parce que na yebi kuza mashi wa mumenu. Tukatu shimi. Ozamu na bia kula couleur. Bon. Isimbi. Mikono yi mwaji bumuye. Nous sommes comme un bouton ti appro anine. À la congolaise, tenue de ville. Non, le rang boité. On a pas la rate pour là. Pour nani. Pour la rate pour la base une chose. Na yo na suka maman c'est fini. Na benga yo maman c'est fini. Maman chikicha. Maman boupia. Maman c'est fini. Nous besoin hernie. 17h. Eh, OK, là on va katuna 17h. Nakutaka. Leo njibwela après jipa kama kele la mu 17h. C'est bon. Bon programme na zabu. Moi na tongo na kinda agence. Fidèle buka sorti na mbo cousine na ngana. Pas na France, sorti na mbo. Sorti na mbo na kena zu après na msala. C'est bien. Fidèle buka c'est ayo kuma zu o mba mtote Fidèle buka santatinde ni. Bon yaza. Kwa tuka tushimini yaza mtu kupresenter. Na hivi so déjà t'es mega Fidèle wani buka sawani. Allez, même ngai. Un peu de sourire. Un peu de sourire bisto. Yo wana hata biso on j'enlève. Et la tita tunatio wapi? Wana uchepo nini po batu bakimangana nzela. Na una chende awa. Kanganga niki bana chisasa baba. Kanganga. Allez, bye. Ni batela. Manene. Otuna kataya wenzete. Tantaka mbongo kuna kwa linga kekala cha kwa ni peke moyele. Moyele mo pe malero kanda bori na ho. Zuwa mbanda. Oya mo méditer. Merci madame. Bonjour. Mais Ça va. tu as un goût fort, on a écouté nous. On le lève fort. Moi, moi, la beauté, mon boule à la mer, qui ne connaît pas. Berdec. Oh là là. Nous allons y aller.
bosona noko. Ça va? Ça va bien. Ali mo boulou mono vraiment na ebité. Nem na tike net mes vacances pendant zo yo ka temo. Na to kute atel mo na terrasse ko na bisa pine. Ah, bisa pine. Pine ko on va sa pine nani. Bon, en fait, on est comme moi non ça carré. De nem na ra esi na mo boulé za na bo mwana. Agenda classe. Tes après-midi. Après-midi. Job keb. Akende musala. Nda kebo ya ti le 17h. Qui musala? Mais avant tout cela. Zora kiti. Zora kiti. Samba. Non, on va mbilo. Non, que on a bango na pesa mbongo. Pesa la kiti. Na pesa mwa ngakela mbongo wenzete. Alors, quoi ça pêche quoi ça? Non, to balite mais va vite so ko mana ngoyo tinda bala. Que va anda. Va anda. Isso é muito longo. Regardez. De oyo tala na to tala ndeye. Non, tu n'as eu non ngaso na ana pour deux personnes. Era pour na yo et pour na pour mutu achanga lezi. Mais yo ça nae. Na mone mone na ngayo wana. Sikoza akepi. Imugelu ko tu nazo ko mutenda kona. Sabila ngai. Est-ce qu'on a bien? Ah on a comme na boule mo kene yo on le fout à sunda côté. To deke no lata puchona mikuru na éviter puchona na musique beaucoup. Ah, bien ça yo. Yo intéressant. Le type ne senga ka fo ozanora. Ozala no ka puchona asa tellement intéressant. Moi deux vieux ça peut bien. Comme ça tant que tu as pesa ngambongo. Bonga ndako wana to kabola ngana yo. Ça yanga na olegela o. Mandeni. Est-ce que ça peut la personne nationale? Ah mais oui. Wale kinango tu ozali. Moi bien parce que moi nenge pesa mo na te quand même ça va. Mais Andrés. Quand tu es là que wenze mbongo bandolo basi. Ça na ene déjà. Ah non mwili. Hata no si solo la moi ele kimakasi kitamo mkena okay. Leki na wana okene wat. Aleki na. Oza bom na fa. Puchona musique fo ba tenga mana yana bona go benga ne pela ndako na benga ne yake. Kuzangu bya liwa ndambo. Kuzangu bya liwa ndambo. Ngana go seleka ke nonga no bana kwala. Na go zo ndi. Wana na benga ni wona le kate ngana ko maka wana. Toute façon na benga ndo yana kwa wana. Mais so job ayo sina yaki. Très bon. Mais veut parler tout robeta te mais na ebite o. Comment la benne ça yano be na mère mais sana mère. Fabrice. Fabrice collé on dit peut-être moi mon Congo me munene Fabrice. Mais si on voit nze mole mubali nze ba bwa buki Fabrice. Eloko nga banga ka bandile ko ne mubali bayeba ke nga damso na yana bonga mo. Isso sema kambo bangani. So mmekile mona ça. O banga. État-major. État-major. Mais à la chou. C'est bon. Merci. Allô, Gilles Commandant. Ouais, il y a une petite sœur dans la Catalogne. Tu pas nous bien. Ouais. Donc, il y a un moyen bien. On a des bilans à Mickey, Mickey, le roi Momoa Mickey. Donc, il y a un autre grand-sœur à Chocolat Soye. Ça va bien, bon, on a un Catalogne a vu un bel embon ou un singaki. C'est bon. Donc, bino na téléphone, bino na toyi, bazo benga bino bokende ko mususu na WhatsApp sur Facebook. Ah, papa. Masiko nzala na libumu, bino na bino pe bokipe na bino mate. Buga. Masiko nzala na libumu, bokipe na bino mate, pe bo aussi manzela bo bino boke. Tout ça bande ko pe solo. Responsable ya biso nyonso za. Non, mais c'est le monde na bon. Na tonga sumela malipa na mwamba. Bino ya charge poko bataza ne lo côté. Bokozwa ngai te na ndeko bino mbali. Yo mbala za. Moi, il est qui makashi. Iza kubetisa motu. Vraiment. Pour ça que sokolata na piscine. Mais grave. Piscine wachi sasa kukuta bana ibele baza kusokola. Oui, babenga kasuki bangani chose oui design jimetao UPA. Buna ajini kukuta piscine beba ba okiba sima monisi. Wana nini? Siba monini. Si ba ene apende wana. Okimsa bana akata pisi. Mais piscine ya biso mukolo na chisasa ezali susu terre. Vraiment. Ekomika ya lycée bosangani biso na bana. Planète sono biso na bana. Ngani chose mulu. Ça pèse avec le photo dans ce qu'on a fleuve. Ouais, ce qu'on a fleuve na. Du China. Manji mungala to. Na fleuve na usuku la place mayo kusuki na ngao. Eh. Akinga ajo. Ikusimba to.
Bien. Moi je suis baboyeko, ni especial za kuna. Ya especial zela. Nini? Ya especial ni za kuna ngana sana. Jikamu nini? Ya especial ni zo talana. Na tani ya zo talana. Na tani nini? Na aveugle ko jeni, na tani. Buka jeni. Omuni ndo sakana ngai. Na za zo bate. Ba ndo zo sabo kwani. Nasa dini. Hotel ni nini? Na taji ete. Wana za formal poto na pomire ya ngwe zati. Ezo sopa yo. Nini wotati? Ezani. Tokosomba na ngate. Tena tulikaka. Uya sana kumukula mwana mai. So watu tamu zoba yo. Tese ngo lokenga baba sa douche. Yo, tese ngo lokenga. Ndiza na mama dusuza na douche ngo sala ngo pokenga na bana basi. Ya buzoba. Ozoki bani. Zonga tu buzoba. Yo. Ana bavwali. Bavwali ni. O seza baba na moni kezela. Seke na absence nanga osela ka kolika. Ah, ya nini? Na ko sepesa. Ero, ngapa ngwana mosi ya nzuta. Ya nzuta o kote mle sani. Alekela. Kote sa mtu atezo. Kusikusha mtu atezo. Moi le lokolo ça que je vais me tout ça filer. Là c'est bon. On va dire ma télé. On va tala ngonga oyo za kuzwa décision. Tala ngonga tuza kukena. C'est ça ba j'ai. Moi on sait tout là. On va linza. Tikanzuwa. Baba ba linza nzayo. Oui, bati nzoto nango za bien te vraiment. Ye meme mbinga zo bela on zo déranger nga makasi mtasunga biso ye wana. Nalo de brusque ka boye comme baba nzambe nzambe. Mais pour nous tika biso boye. Moi pe na loba moi kozanga ba parents. Eza passe. Ta espoir na biso nyonso tota ka pa grand sœur na biso. 2 jours à pamba mutakomi malade yango euteli wapi. Na yeba te. Pour y a piqué ka Christ aux yeux toqué dans l'hôpital. Et comme tina niveau comment? Et comme tina niveau comment? Eh, oui, mais tu embrasses un auquel le l'hôpital. Eraye, Alice n'a vu qu'à Domaya n'a vu le penda. Santé n'est pas bien. Il a malade à 2 jours. Nous non lingoyo kati bato walo bake santé eza bien te ekebo esala we no lingoyo kamote nisongo tika ba orpheline te tika biso te ya na biso ande kipa biso na nyonso to ozaka na ye ayo kana ebio do lamba ki nazota Deba.
bani la moko si mama non moto mala moko ni na komi moto ça on va faire la moko ça ni ça nani tana suki na ki veille de prière nena tante ngai baba dans le coup pas. Kufa